Eboto bandeko na ngai eboto bana ya Congo bandeko na ngai bisika nyonso bozali place oyo bozali branché kati na 3 fois www.radiolisolo.com bisika oyo ngai frère na bino Joachim Zambwana mutu na kokambaka émission ya Mon Pays Ma Patrie. Mon Pays Ma Patrie elingi koloba ete na kati ya village na biso makambo nini ezali koleka kuna ba situation nini ezali koleka kuna oyo tokoki kokabola mpoke nde yango tokoyaka awa mpona kodebatre basuje nyonso na baangle nyonso na bagone nyonso hexagone pentagone dodecagone nyonso wana bacoin nyonso koma okoki komultiplie yango chaque coin juxtaposé ou latéralement diamétralement tokotretaka yango na ndenge nyonso ekoki na polele bisika oyo antenne pe kozala ya kofongwana okopino pe okota po ya pe kopesa oyo yo balaka ya sujet ya connaissance na yo na ba opinion na yo. Lelo yo tozali dimanche septembre le 23 journée kitoko pona bandeko bazali na poto mwa edimeli biso foto kumisa nzambe na ntina na yango. Bandeko pe bazali na Congo tozali ya continuer ko prier po ete kimia ezala kati mitema na bango misala ezala kolia makambo ndenge na ndenge ezala. Mais comment biloko boye ekoki kozala possible na tango pays ezali occupé na bato oyo possible soki baye kosala menzoka nde baye mpona mbongo na bango baye po bateka pays mais surtout ba politiciens bazali wana po bakabola misuni na bango ya vente ya Congo. Biloko bokinya ekoki kozala pe voilà pourquoi biso na diaspora ezali role na biso ya ko continuer kolamusa bana ya Congo miso oyo bozali na diaspora na bana ya Congo miso ba oyo bozali na kati ya pays po boyeba ete le gouvernement de ce tout rwandais ezali configuration na bango aucun jour un mopaya akotikala kozala na souci ya pays na ye na pays na ye ya Congo. Donc par tous les moyens ndenge pe ekoki kolukama par tous les moyens mutu na mutu ndaki vavila kwako omiyeba ozali bisika nini. C'est très regrettable pour nous komona bandeko na biso ya ba Congolais o bazali kopesa promotion ya batuchi rwandais pour bavanda à l'aise pour bazwa Congo mboka na bango ba dirigeant ndenge ba tsa ba chef na armée ba tsa ba chef na police ba tsa ba chef na ba coin nyonso o ezali stratégique ya pays et puis yo mwana ya mboka ovanda kipe pona musuni na yo pona intérêt personnel ya vie na yo na libota na yo tu te sens aussi à l'aise. Soni peut coûter aux appareils na public et na parlement pour essayer de dire que soutenons notre président, soutenons nos leaders, soutenons nos politiciens. Les amakambo ya soni, lobi tolobela ki yango batu ya boye, il faut ko kanga bango chaîne, ko tsali banga wena obua ka bango na océan et puis bambisi balia bango po ete Congo na bango eloba mela lisusu te passer dans les haute trahison ya pays. Tout collabo bisika nyonso zali mutu nyonso a travaillé na gouvernement ya Kabila pour toutes ces années il faut ayeba ete kombo na ekotikalaka kozala reconnu na charte ya reconnaissance ya batu ya mboka na biso te parce que ils ont trahi bazana mbongo makila.
bamelaka ba vin ya makila. Batambola na bamituka ya makila. Tout ce qui est autour de celui qui travaille à côté de Kabila, qui supporte Kabila, il partage aussi le sang. Oui, mais ce qui est c'est que les hommes tout kana kumba yango, bongo mutu kango ezana ba frente na yebi na ngake weno tuta. Ok, tuti mutu. Chauffeur a kolbana tuti mutu bakangiye. Et puis au dinga na bomina mutu te. Mais tu savais bien quel genre de complot au sali pour être accident qui ne ko salema. Accident wana nzanda za komona yango ezana mutu na yo. Voilà que signifie que supporter Moutou Oyo Azali un sanguinier. Voilà que signifie que travailler dans Moutou Azali un sanguinier. Vous partagez le sang ensemble. Donc, au moment Moutou Lego besoin de définition en haut, et Zalité Ngana Bomananga Bata STT. Aussi longtemps que tu supportes Kabila et le tout Rwandais, tu es un sanguinier. Ozali.